lelo na pusani pembeni ya batu banso oyo bazali na monde pona kotalisa bango pona kolakisa bango nini o ezali ko se passer nini o ezali spiritualité pe nini oyo mutu akoki ko sala po azwa solution na makambo na oyo ezali na yango na spiritualité ezali na ba branche ebele ezali na ba lolenge ebele oyo mutu akoki ko sala bien sans que oleka na katikata makila ya kolekisa batu to ya kobebisa batu na katikata famille na yo obebisi batu babongaka te batu bazalaka bien te kaka yo osungaka famille to yo osalelaka famille batu eza erreur esengeli na mutu aluka spiritualité tant to loba spiritualité ezaka ka spiritualité te oluka spiritualité ya malamu yango wana tina oyo biso ba maître spirituel ba docteur spirituel to pusani poto luka to salisa batu to sala ete batu ba miye ba bango moko pe ba ye ba spiritualité ezali nini na traitement na ngai na ki par religion te ozala mutu ya religion kingani to kingani ngai na vandi na kati ya religion moko te traitement na ngai na pesaka yango kolanda na religion nyoso to et pourtant kindoki ezali pouvoir tant que ba kindoki la kisi pouvoir kindoki ezali pouvoir kindoki ezali pouvoir eza pouvoir oui pona nini na lobeza pouvoir katikati ya kindoki tozana kindoki ya malamu tozana kindoki ya mabe noir elakisi obscurité rouge elakisi pouvoir pembe elakisi biso lumière nseke nazali na pouvoir ya kopesa batu pouvoir ya kopesa batu makambo ya malamu nazali na pouvoir ya kolongola mutu katikati ya obscurité katikati ya molili katikati ya libungi kotinda batu katikati ya lumière pona mutu nyoso tu azala libre katikati ya vinayi directement sur opusani pembeni na biso maître spirituel tokoluka tokota en contact na ba esprit gardien ya ba famille na bango toluka toyeba nini ezo se passer nde tokozwa réponse ya malamu o ekosunga biso tosala nini toyeba nini tokosala pona batu baso ba solution makambo na bango marchera te depa botama azalaka na souffrance makambo na ye nyonso asalaka esimbaka te directement physiquement ozomona osali ba effort osali makambo nyonso tout mais eloko moko te changer il faut landelango spirituellement ezali na bamabota misusu na libota bobotama mais soki bozokanga bazemi elongwaka bino bobotaka te ezali babe te il faut olande la spiritualité boyeba ekoki kozala ta musuna lien familial pamba te tozoluka eloko oyo ezomonana te directement sa spiritualité tozoluka spiritualité ki bonzambe tango mutu oyepa ya mutu kena sana posa ya protection makambo na ngezo marché te ezo sala boye soki basalelio eloko moko boye okomi bien directement eza kibondo kimeya malamu ezali pouvoir po mutu wana asala nini wana il faut na pouvoir wana nde tozo benga yango kindoki ekoki kozala ya mabe ekoki kozala ya malamu soki otambusi yango na nzela ya mabe ekomi mabe soki otambusi yango na nzela ya malamu ekomi malamu tango apusanaki pembeni na ayebisaki okobota mwana oyo akosalisa mokili to akozala mutu munene na kati ya mokili mwana oyo akosalisa mokili nde yo oui tango mama te toke malembe batu baotala biso fo ba comprendre makambo zoloba donc na ndoto mama lotaka amonaka mutu moko alataka pembe elongezaki ebande ko clairer ezaki na lumière bayebisi ye okobota mwana akobikisa mokili donc mwana ngo nde yo mwana yango ngai yo lelo tala bato kuna ngai yo lelo donc yo obotama po bikisa mokili oui na ko traiter yo par rapport ya lingomba na yo ndenge ezosengela pe na kopesa traitement na traitement na biso ezali te pona ko bebisa ezali te pona ko sala mabe mais ezali pona ko pesa mutu solution na likambo nyonso tu oyo akopusa nango epai na biso poto za non clair ezali spiritualité ezali koyeba mai oyo ezali ya kobombama o ezali physique te nde yango spiritualité donc spiritualité eza koyeba makambo oyo
eza ya kobombama selon définition na yo ezali mai o ezali ya kobombama ezali soki oyebi spiritualité te okoyeba te ke spiritualité na o eza mabe soki oyebi spiritualité nde ekofacilité yo okoma na capacité ya kocomprendre to koyeba nini oyo ozali kosala spirituellement ozomona mais eza na bato mingi batamboli basali makambo ebele mais makambo marché te nasengi na bino bopusa na pembeni na ngai docteur Batuta na kopesa bino ba solution na katikati ba problème oyo boza na yango koleka na consultation liboso ya kosala musala nyonso tu na koka kolandela nini oyo ezo marché te nini oyo ezo sala otamboli ezomona makambo te. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission Nabino au Bolingaka Mingi. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe, Nazo Pesaka Marabondenge Zalara, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, Sarabinango, Nabete la Cabino, Bamasolongo, Nengenini, et c'est pas ça Namboka. Oh, merci beaucoup à toi, mon boss, à moi. Ben Willy les Gabonais, merci beaucoup mon vieux. On est ensemble avec toi, pourquoi pas na Baudric Matadi, Union Européenne, Mokonzabana Kassenda, Paulo dos Santos les guerriers. Combat guerrier, on a une importance nango. Paulo dos Santos les guerriers. Zalaga David Wembe. Trésor Lundula Bana Palanka. Bino Tubotelema pour na Trésor Lundula. Donc bozalaka David Wembe et ko sala bien. David Wembe na plateau na ngaso moninga lelo voisin un peu moins assez pour il y a du sérieux. To beta makamba sérieux. Na mokili ba réalité zebele makambo belé zo sala na mokili batu baye bakate pourquoi ezana mutu mususu makambo ezo komela na vie aye bakate makambo ezo komela e bongo to négligera makambo mususu na mokili. To mona nyonso ezaka normal. Au balakate, bon normal. Bobo takate, bon normal. Et ça a un problème, c'est pas ça. Donc, les lots David Wembe, to beta ma solo, il y a pas esprit, il y a milimo. To beta li solo, il y a spiritualité. Les lots d'émission David Wembe. David Wembe na plateau na zabongona Batuta, docteur métaphysique généraliste. Vous sentez ba kombo na Batuta, docteur généraliste métaphysique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde wana? Oh yo zalaka ignorant nango. Batuta, boa tarde. Boa tarde. Bonne santé. Oui, santé nangulu ezakene kitoko. Lelo to yambio na plateau Idéologie TV. Tozana posa toyeba un peu histoire na yo. Monde na tezotala yo. Batuta azanani. Oui, Batuta Azali, docteur métaphysique généraliste. Nazali docteur ou Nazali ko traité maïo ezali spiritualité, maïo ezali physique mais ezali libande ya nzoto na biso ezali ya molimo nde na traitaka yango. Ozwama lolenge nyonso maladie mutu makambo zotambola te comex ozana posa bozwi ozana posa makambo nyonso donc likambo nyonso to oyo esengi kaka na spiritualité nga na traitaka yango. C'est pour cela na bengami docteur métaphysique généraliste na komaka généraliste pamba te na traitement na ngai na kipara religion te ozala mutu ya religion kingani to kingani ngai na vandi na kati ya religion moko te traitement na ngai na pesaka yango kolanda na religion nyonso to. Okoki kozala mutu ya christianisme, okoki kozala mutu ya pevalongo, okoki kozala mutu ya Boudienkongo, okoki kozala Bouddha ou okoki kozala musulman na ko traiter yo par rapport ya lingomba na yo ndenge ezo sengela pe na kopesa traitement. Na traitement na biso ezali te pona ko bebisa, ezali te pona ko sala mabe, mais ezali pona ko pesa mutu solution na likambo nyonso tu oyo akopusa nango epai na biso. C'est pour cela na bengami docteur métaphysique généraliste. Bato bazaka la posa ko yeba mutu na bato bakotala yo. Est-ce que bato ko yeba nini sala yo okoma docteur, nini sala yo okoma généraliste,
métaphysique to obanda makambo wana nyonso ndenge ni pozo ba titre wana malamu mingi na sepeli makasi na question tuni ngai ya liboso na kotalisa batu bayeba ke spiritualité mutu abota makana yango pamba te spiritualité oyo mutu azwi na mutu oyo abotami na spiritualité ezalaka différent ngai kobotama na nga nakutaki déjà na lien na ngai tozalaki déjà na batu oyo bazalaki na spiritualité. Et en plus, tant on a botamaki, liboso na botama maman na ngai alotaki mutu moko lataka pembe pembe ayaka kokusa na pembe nae na katikati ya ndoto nae pe azalaki na elongité elongi nae ezalaki kopela lumière. Tant on apusa na ki pembe nae ayebisaki okobota mwana oyo akosalisa mokili to akozala mutu munene na kati ya mokili. Mwana wa kosalisa mokili nde yo. Akosalisa mokili. Oui, tant maman te toke malembe. Batu ba otala biso fo ba comprendre mamozo lo. Donc ndoto mama lotaka amonaka mutu moko alataka pembe pembe elongezaki ebande ko clairer zaki na lumière bayebisie okobota mwana ako bikisa mokili donc mwana ngonde yo mwana yango ngaye yo lelo tala batu kuna ngaye yo lelo donc yo obota mapo bikisa mokili oui on a bikisa mokili pe na sunga batu ko bikisa mokili ezalite na ko bikisa mokili mobimba soki obikisi mutu moko eza kobikisa mokili mobimba pamba te na sima ya mutu wana akoki koyana ba génération o akoyana na sima na ye ekoyana batu ebele déjà soko obikisi mutu moko seke obikisi génération mobimba yango wana eza déjà mokili papa nanga azali ouest africain aza sénégalais mama nanga aza congolaise tangu na botamaki na komaki komona makambo na bandoto likambo wana so na moni yango directement après mikolo okomona makambo wana esali nini ekokisami to esalemi nde na lukaki na pusana na yeba nini o ezali kosala bongo nde na landelaki pe makambo ya spiritualité pe na kutanaki na ba force oyo na lukaki pe bakomaki kolakisanga makambo wana soki oyo ezosalema ezali mpona boye soki oyo ezosalema ezali mpona boye pamba te yo otindami na mokili mpo osauve bato mpo osunga bato na baproblème oyo bakozala na yango. C'est pour cela tant on a eu maîtriser makambo nanga na comprendre que nazali pona salisa bato lelo na pusani pembeni ya bato banso oyo bazali na monde pona kotalisa bango pona kolakisa bango nini o ezali ko se passer nini o ezali spiritualité pe nini oyo mutu akoki ko sala po azwa solution na makambo na oyo ezali na yango. Différence ni eza mwana oyo abotami na spiritualité na mwana oyo ayekoli spiritualité na kimukolo malamu mingi na komeka otalisa omo muke na ezali na bana misusu babota maka abotami déjà azalaka mayele eza na bana misusu babota maka omoni ke mwana o aza mayele te ba parents ba comprendre ke mwana biso o aza mayele te mais mwana na biso oyo aza mayele eza lolenge moko na mutu o abotami na spiritualité abotami akuti lien na ezali na spiritualité déjà ezo faciliter mutu wana na ba makambo mususu ekozala na force moko te na mutu oyo baye kopesa ye ba adapter spiritualité na ko adapter o ezaki na lien na ye azana spiritualité te ezana mutu te o aleka na makambo spiritualité ezana mutu te o azalaki prêtre katikati makambo spiritualité to mutu o ayebaki spiritualité te ezana ndenge moko te na mutu oyo aye abotami déjà na katikati lien na bango bazalaki na spiritualité et en plus pe yepe abotami déjà na ilaka ya spiritualité. Différence ezali wana différence ezali wana na yebi ke bato bazotala biso ba comprendre ngo pile le top d'âge na yebi ke malembe ko comprendre mon verre à moi koko maleka prêtre na yebi ke malembe bo comprendre makambo o tozolo bela lelo awa spiritualité bato ba otala yo est-ce que ko définir ngo les mots spiritualité wana et le bakanini tu es à la canine les monde à part expliquer le bisonan ya liboso na otali sabatu makambo o na zoloba eza makambo ezo uta na mutu na ngaite eza makambo ezo uta katikati ya buku moko te ezo uta epa ya monde invisible oyo bapusa na rapene na ngai pona kotangisa nga poto za non clair ezali spiritualité ezali koyeba mai oyo ezali ya kobombama o ezali ezali physique te nde yango spiritualité donc spiritualité eza koyeba makambo oyo
eza ya kobombama selon définition na yo ezali mai o ezali ya kobombama ezali libanda ya makambo o ezali physique mutu ayeba spiritualité na ye na mutu ayeba physiquement na ye nini eza na avantage liboso koyeba physiquement il faut omiyeba spirituellement soki omiyebi physiquement c'est qu'il faut omiyeba spirituellement soki omiyebi physiquement mais omiyebi spirituellement te oza lokola mutu oyo oza lokola ndako oyo batongi yango mais ezangi finissage eza na tol te directement mbula soki ebetekesa nini ekozwa yo moi soko ye ekokuta yo mupepe soko ye ekokuta yo eza lolenge moko na mutu oyo amiyebi na nzoto mais amiyebi na spirituellement te amiyebi te donc il faut omiyeba nanu yo moko po oyeba ko traiter mai mususu pona omiyeba yo moko il faut omiyeba corps na yo oyeba âme na yo pe oyeba esprit na yo lolenge nini makamu nini o esprit na yo elingaka po esprit na yo soki oyebi yango okoyeba ndenge nini okosala po otambola malamu na mokili mais soki omiyebi mais oyebi esprit na yo te donc tolobaka ke mutu amiyebi elingi koloba seke ayebi spirituellement amiyebi spirituellement pe miyebi physiquement soki omiyebi physiquement mais omiyebi spirituellement te ezali lokola ndako oyo batongi mais eza na finissage te mai manso yo koma ekozwa yo docteur oui bato o bamiyebaka spiritualité na bango te baviva ndeni soki mutu ayebi spiritualité na ye te bakovivre na ignorance ah bon bakovivre na ignorance po makambo nyonso tu oyo ekobanda kosalema ekobanda koleka bango sans ke bayeba donc esengeli na mutu nyonso tu na mokili ya lelo esengeli na mutu nyonso tu ayeba spiritualité na spiritualité oyo tozoloba eza kaka te bato bapusana epai na nga bipai mingi ezali esengeli na mutu aluka spiritualité tant toloba spiritualité eza kaka spiritualité te oluka spiritualité ya malamu yango wana tina oyo biso ba maître spirituel ba docteur spirituel topusani po toluka tosalisa bato tosala ete bato bamiyeba bango moko pe bayeba spiritualité ezali nini o esengeli po mutu asala po miyeba pe ayeba spiritualité docteur na biso to ba africain na Afrique nde toza boye quand on parle de la spiritualité tout le monde a déjà kindoki tout le monde a déjà kisi nde bato baotala boye bamono daye wi oza muta kisi oza muta bandoki oza makambo belé siko ozolobela spiritualité siko spiritualité oyo ozolobela wana eza ya ndenge nini yango omoni mai mingi na Afrique ezali kotambola te pamba te bato babosani bipai oyo bauti lelenge moko bakoyeba te bipai nini bazokende po nyonso oyo ekoleka na mingi talaka bango nyonso ekoleka na mokili bakomona ngo kindoki bakomona ngo mabe et pourtant kisi ya mundele ntango tokenda kosomba ngo tobengi yango na kombo ya kisi tozomela ezobikisa biso mais kisi na biso moko tobosani yango tobengi yango kindoki et pourtant kindoki ezali pouvoir tant bazoloba kindoki la kisi pouvoir kindoki ezali pouvoir kindoki ezali pouvoir eza pouvoir oui pona nini na lobeza pouvoir katikati ya kindoki tozana kindoki ya malamu tozana kindoki ya mabe ezana bayi mususu katikati ya ba famille na biso nyonso tu makamususu ozoloba folo bango malembe ngalingaka penda toke malembe bato bata biso ba comprendre malamu mingi kindoki ya mabe na kindoki ya malamu oui donc kindoki ezaka mibale kabola ngosiko kindoki ya malamu na lobi biso tobosani totie nyonso tu na négativité yango tozomona mabe soki toyebi bipai oyo touti te tokoyeba pe bipai nini tozokende te elingi koloba nini liboso to développer il faut to luka totala nini oyo esali biso tozala lelo boye pe nini tokoki kosala po lobi to développer tozala malamu et pourtant biso totalaka nsima na biso te tozotalaka directement liboso kindoki ntango tozolobela kindoki bayebake kindoki ezali ya mabe ezali ya malamu pamba te biso nyonso tu na bafamille nyonso tu tozalaka ndenge tobotami tozali na ba esprit gardien tozali na bato oyo bakontrolaka
mabota na biso spirituellement, physiquement. Soki okomona na ba famille mususu bako basimbaka kisite. Bakenda koluka kisite. Pona nini na kati libota na bango eza interdit ko kende koluka makambo oyo eza ya spiritualité ya mabe. Mais okomona bakenda ka église basambelaka. Tant ozokende koluka spiritualité ya kibonzambe. Ozomona. Ozokende koluka spiritualité ya kibonzambe eza spiritualité ya malamu. Kisi ezali na lobi bien ezali pouvoir oyo eza ya malamu to eza ya mabe. Soki okomi kosalela yango mabe koboma batu kosala makambo ya mabe koluka kobebisa ba vie ya batu kosala makambo oyo ezotambola lolenge oyo yozoli makambo ya kisi na yo to kindoki na yo directement ekomi kindoki ya mabe eza na kindoki mususu oyo ezali uniquement pona ko protéger famille pona kosunga famille na yo ekoki kozwa problème te spirituellement eza pe kindoki mais eza kindoki ya malamu oyo ezosala nini ezo protéger oyo ezosala makambo ya malamu tokomona pe lelo ba mindele docteur moto aza na kisi eza kaka te pona kisi ya ko protéger famille eza nango mabete eza mabete aye donc tokendaka ba église tokenda koluka nini tant tokenda église tokenda koluka nini tokenda koluka koyeba nzambe tokende koyeba nini oto kosala ya malamu po lobi tozwa lifuti ya malamu ezali spiritualité pamba te tozoluka eloko oyo ezomonana te directement eza spiritualité tozoluka spiritualité ki bonzambe tango mutu oye pa ya mutu ke naza na posa ya protection makambo na nge ezomarche te ezosala boye soki basaleli yo eloko moko boye okomi bien directement eza kibondoki me ya malamu ezali pouvoir po mutu wana asala nini wana il faut na pouvoir wana nde tozo benga yango kindoki ekoki kozala ya mabe ekoki kozala ya malamu soki otambusi yango na nzela ya mabe ekomi mabe soki otambusi yango na nzela ya malamu ekomi malamu docteur bamindele bakosala ba avion bakosala ba TV bakosala makambo ebele oyo tozomona eza kindoki docteur mutu azotambola to mutu ndenge afandaka na vie na yebo eloko nini ekosala mutu wana amiyeba ke spiritualité na yeza mabe ya liboso na koloba boye po mutu ayeba ke spiritualité na yeza mabe liboso fa yeba spiritualité soki oyebi spiritualité te okoyeba te ke spiritualité na o eza mabe soki oyebi spiritualité nde ekofacilité yo okoma na capacité ya comprendre to koyeba nini oyo ozali kosala spirituellement ozomona mais ekozala na bato misusu baomona makambo na bango emarchaka te depa botama azalaka na souffrance makambo na ye nyonso asalaka esimbaka te directement physiquement ozomona osali ba effort osali makambo nyonso tout mais eloko moko te ezochanger il faut landela yango spirituellement ndesi bato bongo docteur koloba ni mpona bongo baza bato moko spirituellement si babeba bato wana baza ebele baza mingi mais bayeba ke il faut baluka balandela spiritualité balandela makambo na bango mutu asalaka ezosimba te aforce likambo azoforce asali effort asali nyonso mais esimbaka te donc mutu abongo mutu wana ya bongo il faut aluka spiritualité po ayeba nini oyo ezose passe na vie na ye ezali na bamabota misusu na libota bobotama mais soki bozokanga bazemi elongwaka bino bobotaka te eza libabe te il faut olandela spiritualité boyeba ekoki kozala ta mosusu na lien familial na katikati ya famille na bino ezali na bapati oyo basinyaki ezali na katikati ya famille na bino oyo ezali ntango toloba lien ezali génération en génération oyo elekaki avant ke bango bazala eza ntango mosusu na makambo esalemaki directement soko opusani pembeni na biso ba maître spirituel tokoluka tokota en contact na ba esprit gardien ya ba famille na bango toluka toyeba nini ezo se passé nde tokozwa réponse ya malamu oyo ekosunga biso tosala nini toyeba nini tokosala mpona bato bazwa ba solution ozomona oyaki na vite po osouffrir
otangi osali ba effort osali makamune surtout makamune et fonctionner te pona nini balakela ce qui balakeli aussi qu'il faut luka spiritualité tant luka spiritualité la spiritualité nde ekosunga yo makamune etambola ozomona donc mutu po oyeba spiritualité na weza ya malamu to eza ya mabe na question na otuna kinga il faut oyeba spiritualité nde okoyeba makambu na ngai nazo sala spirituellement eza malamu to eza mabe soki bazo sala effort physiquement makambu zo marcher directement il faut totala spirituellement mais eza na batu misusu bazo sala basala ka effort te to ya ko kanga batu bandoki ya mabe pamba or que tant misusu yo moko nde physiquement pe ozo sala effort te ozomona spirituellement etambolaka na physiquement makambu nyonso tout liboso comme na physique il faut tout traiter en na spiritualité nde ekomi na physique ozomona eza na batu misusu baromona lelo bakolobaki te na tambolaki na salaki boye na kendaki boye est-ce que respectaki makambu baki oyebisao est-ce que olandelaki ba norme ya makambu o esengelaki ozomona okoki kosala spiritualité ezo fongolela yo ezo faciliter yo makambu mais yo pe il faut osala l'effort physiquement donc ezana ekozana batu oyo akoki kobebisa famille na ye spirituellement oui po ile mususu yangi na batu tu baza ko servir ye oui bazali belé or que za erreur batu belé basalaka na koleka na spiritualité ezali na ba branche ebele ezali na ba lolenge ebele oyo muntu akoki kozala bien sans que oleka na katikata makila ya kolekisa batu to ya kobebisa batu na katikata famille na yo obebisi batu babongaka te batu bazalaka bien te kaka yo osungaka famille to yo osalelaka famille batu eza erreur ya munene bongo lelo soki yo zate bana na yo bakozala ndenge nini génération o ekoya na sima na yo ekozala ndenge nini ozomona or que biso ndenge tozali boye mutu nyonso tu ndenge azalaka il faut asala effort il faut asala o ezali possible pour na génération na ye o ekoya na sima na ye mais bato ebele bayebi te bato ebele bazosala propre effort pour na bango moko mais bayebi te ke makambu o biso tosalaka eyaka ko préjudica lobby bato o bakoya na sima na biso ozomona c'est pour cela que le mutu il faut yeba spiritualité ce qui oyebi spiritualité okoyeba lolenge nini okotambola ezana batu belé bazana principe te eloko oyo pe ekimisa batu mingi na spiritualité okoyoko ote ezana ba principe boye esenga folia batu esenga fo boma batu non spiritualité singi caractère ko boma batu spiritualité ezali principe eza principe okomona balingombe belé omona balingomba o baliaka ngulu te omona ba o baliaka musuni te oyoka o bamela masanga te eza principe mutu nyonso tu esengeli il faut azana principe na vie pona makambu na ye amona clair na katikata makambu na ye po amona clair na vie na ye po makambu na ye marcher il faut azana principe spiritualité ezotangisa batu principe ezotangisa batu lolenge nini okotambola lolenge nini okozala po ozala bien na vie na yo to fanda siko na place ya généraliste o ya yo oui nini oyo salaka na spiritualité pour traiter batu bon na traitement na ngai na lekaka na prière na ba invocation il faut na la clair na ba prière pe na ba rituel oyo eko faciliter batu pour na ba problème na bango bazali eza na batu mingi batamboli basali makambo ebele mais makambo e marché te na sengi na bino bo poussa na pembeni na ngai docteur batuta na kopesa bino ba solution na katikata ba problème o bozana yango koleka na consultation liboso ya kosala musala nyonso tu na koka kolandela nini o ezo marché te nini o ezo sala o tamboli ezo mona makambo te na landela yango et après tokozwa solution na makambo nyonso tu mais na kopesa message moko pe na otalisa bato kopousa na pembeni na biso ba maître spirituel ezali mabete eza malamu mingi pour ozali koluka solution na likambo oza nango mais il faut opusana ozala na attention na makambo zo sala et en plus il faut ozala na kondima ya makambo zo sala pamba te kondima na yo nde ekobikisa yo soki oye pona kopusana na meka na tester
directement spiritualité est interdit. Tant aux opposants à pembeni ya maître spirituel, il faut opposer un corps, âme, esprit na yo mobimba pour na koluka solution. Katikati spiritualité ezali na ba réalité ebele, ezali na makambo ebele. Mais tant opposer ni pembeni ya maître spirituel, il faut yo moko pe olinga likambo ozolungo sala esimba na attention na yo pe na force na yo pe na bozwi na yo directement biso to kosala effort to sunga yo to salisa yo koleka na consultation ya koyeba makambo nini oyo ezo se passer katikati ya vie na yo et après to kozwa solution nini oyo to kopesa yo koleka na ba rituel to na ba prière oyo ekozala établi ba prière na bino pe makasi ceux qui na lobi la vérité ceux qui na lobi ke ba prière na biso ezala makasi bato ba ondima te ba komona ngai na lobi kaka eloko ya makasi ba yeba ngona musala eloko makasi ba yeba ngona koloba te tokoki koloba mais ezali ta mususu oyo tosaleli te ozo komona te mutu penda ye na problème spirituel ozo simba te ayepa na yo na koloba na bato kaka ke bameka kopesa nga chance bakozala desite mais ceux qui naebisi bango to bandi ko beta ke te na traitaka boye na traita boye na sala boye na sala boye bakondima te bato mingi pe bako douter par rapport ndenge ba moninga na âge bakoloba ke oh jeune garçon ndenge nini ya pusani azoloba mamba spiritualité yango naebisi bango spiritualité zelo babota makanango pouvoir babota makanango tozana maloba na biso il faut ezala na pouvoir somona maloba na biso eza na pouvoir pour maloba ezali spiritualité maloba ezali pouvoir kibo moto na biso ezali maloba nde ezolakisa force na biso zomona baka mingi nini oyo lingaka o traiter oui baka mingi oyo na traitaka ezali baka ya maladie n'importe quelle maladie ce que poussani pembe nanga nanu ezana maladie moko te oyo poussana pembe nanga na zwela ngo solution te. Donc c'est qu'il existe aussi ma maladie où ils ont spirituellement bambeli yango mutu ko bambela. Oui, ezali belé. Ezana bato belé ba otambola na ba hôpital ba bebisa ba mbongo ba osala makambo belé mais ba ozo solution te. Directement photo que non na spiritualité to repesa ngo solution a kozwa solution. Naza sier. Bato oyo mibali bakimaka. Bato oyo basi bakimaka. Bato oyo bazana ba complication na misala na bango. Bato wana nyonso duso ba poussane pembe na biso to koleka na bango na ba rituel bato mibali o bakimaka bango bato o basi bakimaka bango wana eza maladie spirituelle aussi ezali maladie spirituelle omaka yo basi baboyaka oza na mbongo oza na kokoka oza bien mais basi bakimaka mpona nini il faut tolandela yo il faut toyeba nini ezo se passer est-ce que osala libala na butu est-ce que oza na ba mari de nuit ou ba femme de nuit o bazo déranger yo ezana bato ebele bamona makambo wana na bandoto na bango zo passer rapport na basi na mwasi to na mobali mais ya comment sepela nango et pourtant oyebite ke ozo sala famille na monde kabbalistique ozo sala famille na monde spirituel sans le savoir il faut basala o délivrance pour olongwa katikati makambo wana ozo bebisa lien na yo ozo bebisa makambo oyo bato bakoya na sima na yo sans le savoir oyebite ozo yebate okomema fardeau ya makambo nyonso tu biso nyonso tu toza ba responsable pe biso nyonso tu tokotunama na ba responsabilité oyo toza nango bato ebele bayebi yango te biso nyonso tu nde toye awa eza na bato misusu nga nayaki te mpona salela motu or ke ozoyeba te na nsima na yo ezali na bato ebele oyo bakoya soki yo osalaki makambo ya malamu te obebisi bato na nsima na yo ozomona ozobebisa bato na nsima na yo oza bien basi bakimaka oza bien bibali bakimaka nini c'est pas ça otambola ozwa solution te pusana pembeni na biso tokopesa solution kozala ndumba spirituellement eza mabe oui ezali maladie oyo il faut ba traiter yango mais eza na hôpital moko te oyo okokende ba traiter kindumba kaka oleka na ba délivrance oyo ezali spirituel pana bino oui biso toye pona kosunga bato bongo donc bandumba nde to oza PD ndumba lesbienne docteur sozo lo bamaka mususu folo bango malembe bato ba comprendre docteur otangi nani ndumba PD
ba pédophile wana ngolo bani batu o ba mikomisa mibali amikomisi mwasi donc na kolanda tant mususu bozwi soka za PD wana peza be la maladie spirituelle o ekozala na hôpital moko te o kende ba retraité yo kaka o leka na spiritualité o leka na mabondeli o leka na délivrance o ekosala o longola milimo wana o bapusani pembe na o bazo bebisa wana da ba pedo ba otala biso baza de na ba milimo mabe bayeba yango soki oza ignorant yeba lelo makambo osalaka ekomema yo na place ya mabe place o ekozala na souffrance place o ekozala na pasi mingi oyo ekozala libela na libela il faut oluka solution ozonga lolenge nini po mukolo o akelaki yo asalaki yo mobali azalaki na erreur oyo esaliki yo ozwa omikomisa mwasi bato ebele baomona ngo mais bakozala baoréagir te mpona nini ezali eloko o emesani na ye déjà il faut aleka na délivrance mpo akoma bien bango bayebi place makambo wana eutaki te lelo bango bakomi kaka directement bapede balesibienne na balesibienne mpe oui balesibienne baza spirituellement baza deya mabe kobeba nini oyo esali ye mpo akoma bongo koma yo oza mwasi mais ozalaka su na posa mobali te okomi kaka na posa obima na mwasi il faut lukolo ye bango eza spirituellement mais yo oza mobali oza mibali na mibali eye kosalaka ti okomi na niveau ya kokoma obima na mobali na spiritualité biso tolandeli toyebi makambo wana bien ozomona eza pasi mingi faut koluka solution mpe koluka badélivrance ya makasi mpona kochange bato bongo soki moto azali akomaka pede to akomaka lesbienne c'est que il faut ezala na solution oyo ekosalaka moto wana bazonga ezala na bato oyo bamelaka masanga okoma komela masanga mbongo okosala su na mbongo eloko te masanga eza maladie il faut batraite yo wana mpe spirituellement abeba oui abeba moto amelaka masanga chaque jour okomisa masanga lokola mosala na yo soki ozwi mbongo evandaka te fomela masanga directement faut bapesa traitement oyo ekesala oyo otika masanga wana donc tabo bato bakotaka babar basomba masanga te bao basengasengana na bango bamasanga na bar bon wana tobenga ngo spirituellement eza mpe maladie mpo balobaka loboko oyo epesaka nde etombwamaka oyo esengaka ekitaka yo okozwa mosalaka ya okende osenga eza kaka bar te te napesika exemple eza kaka bar te eza partout ozofrene vi na yo il faut balekisa yo na délivrance eza kaka te ke moto aza na molimo mabe eza na makambo ebele oyo ezosenga bato faut baleka na badélivrance ebele eza na makambo ebele ndeti bapede bandumba bato mutu oyo vi na yo ekoma kosengasenga kaka osalaka eloko mosusu te kaka mosala na yo oza kosenga il faut leka na délivrance mwana mwasi oyo adefaka perike bon wana sikoyo ya defaneka perike adefaka asengela bacamarade wana sikoyo na kotalisa bato bayebake mutu na mutu azali na ba onde spirituelle na ye eza na mutu na mutu azali na ba force na ye oyo abotamaka nango kosenga eloko ya mutu oyo alati na mutoki na ye yo olati yebake soki mutu wana aza na bilakeli mabe to aza na balibabe to aza na nini directement yo kozozwa ngo mpo bozosangisa ba onde na bino ezaka bongo oui bozosangisa banini soki mutu wana aza na baproblème directement yo pozozwa baproblème wana bato basenganaka biloko kolatana ndeti biso na spiritualité epekisi kolata elamba oyo ya mutu alataki na mutoki na ye yo pozwi olati directement soki mutu wana aza na maladie ekozwa mpe yo napesa bato secret moko lelo napusani nasunga bino na bato bayebanso oyo balekaka na effet bapratikaka effet ya kosala masturbation ezali nini ozobima na mwasi te to ozobima mobali te ozali yo moko osali opratike baforme moko oyo ekosala ti ete yo osala nini o éjaculer ezala katikati ya mwasi to ezala mobali ozozwa biloko ozokotisa katikati ya sexe na yo jusqu'à ce que yo osali nini o éjaculer yeba yango ke milimo bapusanaka pembeni na yo oyo bakobanda kotia yo motema moto mpo obanda kosala eloko wana mpo bango bakobanda kosala rapport na yo sans ke yo oyeba nakosunga yo lelo pamba te makambo wana ekangaka makambo ya bato
makambo wana esalaka ke bato bakoma na katikati ya baproblème makambo na bango ekomarche lisusu te okomona ozosala makambo ozosimba te okomi na kilo ya makambo ebele ozokoya na katikati ya baproblème ya bamaladi jusqu'à ce ke okozala faible sexuellement nakosalisa bino nakosunga bino lelo na rituel oyo ekozala très simple très facile okoluka vexé fongola Biblia luka vexé oyo ezolobela makambo ya notre père to oyo ezali kolobela ezolobela vexé oyo ezolobela l'Éternel est mon berger zwa vexé wana luka papier oyo ekozala vierge papier ya pembe papier pelir ou papier parchemin ou papier oyo babengi papier marabout zwa vexé wana luka encre oyo oyebike ekozala ya malamu na kosunga bato encre correcteur oyo ekozala soko komi ekolongola baécriture wana ezala encre oyo te soki outilize yango ekosala mabe ezala encre ya malamu okoma vexé wana 7 fois lolenge oyo ezwami katikati ya Biblia ozwi yango oluki mai oyo ezali propre mai oyo ezali petwa pe ekoki kopetola mai oyo ezali kitoko ezali pure ezali bien zwa papier wana tia yango katikati ya mai wana pe oleka katikati ya prière ya vexé oyo okomaki ndenge nasilaki koloba ya notre père ou l'Éternel est mon berger okozwa yango okomi yango 7 fois après okobanda kosala prière na yo na butu avant olala ezali na RT avant olala pe osala yango na tongo liboso ya kobima to ya kosala makambo na nyonso okozwa mai wana otie yango liboso pe osali na position ekozala ya malamu ya kufukama to ya kufanda otanga vexé wana 7 fois katikati ya mai wana pe ozwa mai wana otangela osalela yango prière pendant 7 jours tango ozali kosala ekozala malamu ozala na solo ya malamu solo parfum ya malamu ou opelisa asan na bai oba kokuka ozwa asante osala nini ozala parfumé ozala propre tango okosala rituel wana osokola nzoto na ezala propre pe bilamba na ezala propre pe na environnement na place okosala rituel wana ezala propre okosokola mai wana pendant 7 jours sima ya kosilisa prière na yo ya 7 jours ya kosala katikati ya mai wana pe okozwa yango okosokola yango pendant 7 jours tango okosilisa kosalela yango okomona ete mai wana manso ekosila koleka pe milimo wana baopusa na musika na yo okolongwa katikati ya esclavagisme oyo okotaki ya masturbation pe ozwa ndambu obwakaka yango katikati ya ndako na yo to bipai oyo ozwami olekaka na katikati ya mai wana na kosenga na bino baibanso oyo bolekaka kati ya mai wana bosala yango ekosunga bino ekosalisa bino pamba te biso topusani pene na bino po ete tokoka kolakisa bino nini oyo ekozala malamu mpona kosunga bino ba oyo bakokomprendre te bolanda ngai na privé na komeka koexplike bino malamu po bokoka kokomprendre po esunga bino katikati ya esclavagisme oyo bosila komikotisa. Donc tabat baotala yo bako retenir nini pour la spiritualité. Merci nakoyebisa ba téléspectateurs nyonso o bazali kolanda biso na mokolo lelo nakoyebisa bango boyeba ete spiritualité ezali mabete spiritualité ezali malamu na mutu nyonso tu ayeba yango na batu nyonso oyo babangaka spiritualité ngai nakopesa bino conseil lelo comme dirigeant spirituel na monde oyo ezali invisible nakoyebisa bino lelo batu oyo babangaka spiritualité bomeka kopusana pona koluka solution katikati ya makambo na bino nyonso tu oyo bozozwa solution na yango te physiquement boluka yango spirituellement pamba te spiritualité eye pona kosunga batu eye pona kosalisa batu oyo nyonso bazali katikati ya ba problème oyo edépasser na bango pamba te problème nyonso tu ezalaka na solution soki ozali na problème ozozwa solution na yango te c'est que ozali mutu oyo ozo vivre na ignorance ozo vivre na kozanga boyebi ozo vivre katikati ya batu oyo Yesu ayebisaki batu alobi peuple na ye ezo bungi pamba te bazali na connaissance te mon peuple périt par la manque de connaissance batuwana oziyo ebake yo pe ozwami katikati ya batuwana connaissance o azalaki kolobela connaissance o alobaki ke batu bazali kobunga ezali connaissance o ezali spirituel ezali connaissance o ezali ya mabombami c'est que pusana po oluka solution katikati ya mayena yo
yeba que spiritualité ezali pona kosala batu mabete, spiritualité ezali pona kosunga batu malgré ezali ya malamu ezali ya mabe, mais biso tokosalisa batu kaka na problème oyo batu bapuse nango epai na biso pona kosunga ye na ba problème oyo azali na yango. Donc ta question suka. Question suka. Oui. To si na biso. Problème ezate nazo yoka. Question suka. Rouge, noir, pembe. Bon. Dans la spiritualité, nyoso ezali na signification. Rouge ezola ki sabiso pouvoir. Et la ki sabiso makilate. Et la ki sabiso pouvoir. Noir ezali ko la ki sabiso obscurité. O ezola ki sake na kati nanga nazana pembe o ekodomine. Pembe ezali lumière. Noir est la qui si obscurité, rouge est la qui si pouvoir, pembe est la qui si biso lumière. C'est que nazali na pouvoir ya kopesa batu pouvoir, ya kopesa batu makambo ya malamu, nazali na pouvoir ya kolongola mutu katikati ya obscurité, katikati ya molili, katikati ya libungi, kotinda batu katikati ya lumière pona mutu nyonso tu azala libre katikati ya vinayi. Donc on a évité au remercier banani. Na remercier na batu nyonso tu oyo bapuseni pembeni na biso kotala biso pe ba mikitisi ba pesi tana bango pona kolandela biso nini tozali kolobela na remercier bino nyonso tu pe na remercier ba force nyonso tu oyo esali esungaka biso pona batu bazwa solution katikati na yango. Soki téléphone batu bazobenga bazozala partout tozozwana pona nini te spiritualité ekozala partout. Mutu place nyonso zwaka moi, place nyonso tu moi ekomelaka yo, lolenge oyo ozwaka mupepe, lolenge oyo spiritualité ekotambola ekokoma bipai banso ozwami. Donc spiritualité ezali na barrière te, ezali pe na eloko moko te o ekoempêcher yango po ekoma esala eloko oyo elingi esala kaka kolanda na ba principe pe kokokisa makambo nyonso tu oyo tokosenga na yo osala olandela yango o respecter yango nde okozwa solution na yo. Nakobandela lisusu pamba te batu mingi bapusanaka pene na biso pona kotester to pona komeka. Sima ya kopesa rituel to kotalisa esengeli na osala boyo osili kosala te to o respecter makambo yango te et après oye olobi ke maître spirituel makambo salela kinga esimbaki te et pourtant yo moko o respecter te. Yango na lobi mutu nyonso to akozala na besoin apusana pembeni na biso ya liboso il faut olinga eloko sala ozolingo sala pe il faut oyeba nini o ozolinga osala et en plus o respecter maimanso oyo tokotalisa yo pe tokosenga na yo osalela. Ceux qui ont salé yango zala siri certain okozwa réponse pe okozwa solution na makambo na yo oyo okopusana na ngo epai na biso. Bambote na bato ayo na pesi mbote na bato nyonso tu oyo bazali kolanda biso tokopesa mbote te epai ya bato misusu po bato bakozwa na ndenge ya mabe, mais na pesi mbote na ba collègue na nga oyo totravaillaka na bango comme maître Jaba Mika na Kinshasa tozali elongo na ye na ba misusu oyo bakozala na Congo tokotravailler na maître Jaba Mika. Na pesi salutation nanga epai ya Isa Roi Ndoko oyo tozali na ye ensemble lolenge moko na Yasta Zambe ya mibali tozalaka na elongo lolenge moko na notre grand frère oyo azali wana pona ba conseil na batu tu bakopusa na pembeni na biso Dominique Fernando na batu nyonso tu na sepeli makasi mingi na bino bolanda bosalela oyo tolobi ekosunga bino merci na milimu nyonso tu na ba esprit nyonso tu ya malamu oyo bazalaka pona basunga batu na remercier bino pe na pesi bino mbote ya isantu mbote ya malamu oyo ekosunga mutu nyonso tu azali na problème azali na likambu esunga ye na batu nyonso oyo bakolunga kopusa na koto pembeni ya docteur spirituel ou maître spirituel métaphysique généraliste batuta bapusa na numéro na ngai ya WhatsApp ezali wana affiché pe na kopesa yango boye ezali plus 244 934 765 828 na bandeli lisusu plus 244 934 765 828. Merci.